Today, we are going to learn about the family. Lelo tokoyekola Libota. This family is made of dad, mom, and 2 children. Libota oyo ezali na tata, mama, pe bana mibale. Libota wana. That family. Libota wana, that family. Libota oyo, this family. Koko ya mobali, grandpa. Koko ya mwasi, grandma. Bakoko na biso, our grandparent. Yaya ya mwasi, big sister. Mwana mwasi, a girl. Mwana mwasi akei na kelasi, a girl going to school. Mwasi, a woman. Leki ya mwana mobali, young brother. Mwana mobali, a boy. Mobali, a man. Mama na zemi na leki na ye ya mwasi. Mom with pregnant and his young sister. Mama na mama kulutu. Mom and his big sister. Mama kulutu. Mom's big sister. Tata na tata kulutu, dad and uncle. Tata kulutu, dad's big brother. Tata na tata leki, dad and uncle. Tata leki, dad's young brother. Tata na tata mwasi, dad and aunt. Leki ya tata ya mwasi, dad's young sister. Mama na noko, mom and uncle. Noko, leki to yaya ya mama ya mobali, mom's big or young brother. Note that in Lingala, there is no specific names for cousins. So the children of whether dad's relatives or mom's relatives are just considered either big or young brothers and sisters, depending on their ages. Big up to this Congolese culture. A family should be a big circle. Na anglais bana ya bandeko ya tata, tata kulutu, tata leki to tata mwasi, pe bandeko ya mama, mama leki na mama kulutu, babengaka bango soki aza mobali, cousin, soki aza mwasi, niece. Topesi bango longonia pona bokesenisi yango.